Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya, bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents, ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinalisu ozala yo mokote, papa, boya, to katalien wana, tozana no ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, to zala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladi moko, ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, eko bengela ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bambote ebele bisika biso bizwi bino bozali na se ya sous les baobab, bandeko na nga bino mo boyebi sous les baobab balanda yango pamba te, mwa kopa ti, kopa café, vin blanc, vin rouge, tokos na ndenga mukete, tomela na biso esalaka malamu. Bandeko na ngai ba yenge na bandeko na biso bundu ya Congo, na église ya PV ya Longo. Shalom na ba homme de Dieu, boboto bondeko na bandeko na biso église ya catholique, pe toyebi ba oya biso to bosanaka te, ba salam alaikum na bandeko na biso ba musulman, ki toadi na ba ki mbangiste, bonsoir et bonsoir, bonjour na ba témoin de Jéhovah, église ya Bima, na toute tendance confondue bandeko na nga. Topesi bino mbote ebele, merci na ba abonné na biso, merci na ba oba opesa nga confiance na live together bandeko na nga, boya ebele na live together, ezali bien, to bandi ko balisa déjà bandeko na nga, félicitations na couple ba ute ko balana, dimanche et samedi, ya le 8 na kati ya Suisse, Berma boya ebele, moi topesa bino to lakisa bino mariage yango ezate, ba permettre bisote to la kisango, mais bozwa kaka information ke boya ebele kotika la te, soki olingi libala, ozangi libala, longwa na solitude, yaka bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17, okozwa libala ya malamu. Bandeko nanga boya ebele, bandeko toye kosolola, basolola kaka, bandeko nanga basolola kaka, esalaka tokos, esalaka bien, basolola kaka, vraiment eza ya koyinda, eza koyinda, toyebite tolobake mwana star, aza star, ou bien tolobake to eza kimotema mabe, ou bien tolobake mutu abuka kaka oyo aloni. Bandeko ngai na kosala analyse, naza na katikati, donc naza ni pour Karine Mokonzi, ni pour Gloria, ni pour na bato nyonso tu bazali babeba komi kobenga bango soki ba chinois ya Karine o bazokote la Karine, je suis pas pour eux, naza pe contre binote, ngai na kosala kaka analyse, bino moko boko pesa position na bino mo boko tia ba commentaire, bino mo boko yeba so boza wapi, soki leçon nini ko attirer na émission oyo attirer ka leçon.
mais moi je parle, vraiment je parle. So ozonga pe motema mabe, ozonga motema mabe, mais moi c'est que je sais que tangu ebende za moto yango nde bapesa yango forme. Tango likambo ekwei nde biso tozanga na se ya sous le baoba, tovandi topesa ba conseil, tosala ba analyse, tozela te o likambo eleka. Non, c'est pour le moment lelo nde lelo likambo ezoleka. Yango nazokomituna mwana ya star aza star ou bien c'est pour cela yango mwana ya Gloria, mes condoléances lisusu na Gloria, paix à son âme, yango ezosala tapage boye, ou bien parce que Gloria azofuta masumu na ye oyo asalaki, ou bien ezaki motema mabe, bato balingaki abota te. Vraiment, et ce sont des questions oyo tozali ko se poser, oyo peta msu toza komituna. Donc nayebi ke bato msu bazolo ba ke esali bien parce que azam afingara batu ayokaka conseil te. Il y a beaucoup de mamans au babenginga ba fan ya Gloria balingaka yeka ndenga zaleli me balobila danoise. À part ça, c'est une fille oazana grande bouche et laxifio a fingara batu. Msu ngai moko pela danoise na osala analyse soka bimi na hôpital nae akufinga ngai parce que c'est une fille vraiment qui a une grande bouche là. Balobi ka fingaka ba oyebisa ye tika lingite, grande sœur ya siwa ya fifi siwa. Voilà, takas ya lo baka takas fifi siwa ba gros bisous esiko zali afinga pe mukolo grande sœur na kufaki. Elle avait vraiment injurié. Bon, balobi ba audio le quoi bino boninga ba preuve bino morobo ki ne ko fuyer yango kuna bo ne ko luka yango bo tala. Je ne suis pas là pendant que je suis là bino yango boyebi ke asalaki etambolaki penza pona liwa ya grande sœur ya fifi siwa. Balobi afinga ye papa ya Karine Mokonzi. Bon, donc tout ça yango batu balobi ke o baza pour Karine babino. Karine azana raison, donc lui Karine azana raison yepe azongisa. Bon ba oyo bazali na ngambo ya Gloria, balobi non aza grande bouche, mais ça n'a rien à voir avec les bébés. Donc il fallait bafinga des bébés, pardon, bafinga maman, mais non bakota na bébé, azane bébé asa kufina ye quand même boza motema malamu. Bon bamsu balobi non ete ya ye parce que afinga ki batata batu, afinga ba bibemba batu, afinga bana ya batu, ete ya ye ke eza bien te parce que les paniers circulent. Donc tant panier ezalaki na famille ya ba Karine Mokonzi, papa na bango akufaki esalaki bango pasi, panier ekei pa ba fifi siwa, papa na bango et grande sœur na ya akufaki, et puis c'est, je crois c'est son copain aussi akendeki, en tout cas c'est kaki migi balobi sko le panier est circulé et ye epai na ye, donc a assimé yango pona epesa ye leçon. Donc voilà nga nazo kwa kopesa bino ka banalise ndenge nini batu bazo kopesa ba raison na bango. Il y a aussi d'autres personnes bazolo ba ke non eza bien te, il faut ka kolimbisa mutu ata mutu asali mabe soka kufeli bobo sala mabe nyonso wana bino bolimbisa ye kaka. OK, il y a aussi donc il y a beaucoup des hypothèses wana yango wana na lingaki na lobiaki non batu bantu kangai pe nazalaki parmi nazape parmi na sepelaki te na saki vidéo na baki en tout cas c'est pas bien, na lobaki na Karine Mokonzi en tout cas za malamu te, muninga kufeli mwana, tu vois, kokufela mwana, kokufela papa, kokufela mama, kokufela babilo bato baza proche. En tout cas mbaloyo tozwa mayele, to finga rasu ba parenté, to finga ba proche te. Donc tout ça là ba rando parce que internet peut qu'indar air moko rando peut ça la bien, mais faut ezala ba rando moko ba benga rango, les termes m'échappent. Donc ezali donc rando moko teke pona buzz kaka, mais ezala rando te o ya ranking et comme donc non tout ça là ba rando lokola ba politicien européen. Oh, il y a un parti socialiste, oh, il y a un parti démocratique, batango bazoya bazoko ko lobama kamuna bango, tu vois que ba discuter wa na metango ba bimi ba meli café parce que zaki makam politique.
biso pe tokoya sujet moko boye bimi yo za pour oyo za contre oyo za boyo alobi boy. C'est juste mais pas toucher ba papa, t'as pas touché ba maman. Ce n'est pas normal ok filmer ndako ba ninga. Ok, est-ce que ndaku ya ba parents neti nga ba parents nga ba tika ndaku yo ko filmer yango, ce n'est pas ma maison. Soko lingo filmer ndaku nga yaka ko filmer place nga na vandi aloba la danoise aloba trop yem tasala live together tala ndaku na et des ordres tala boy là ezanda ku nga to sala rendre bongo mais zato ko filmer ndaku na biso ezana sens te ouais ezanda ko ba parents c'est leur maison nga na osala nga na kati kuna na zani et c'est pas ma maison quoi. Voilà quoi. Parce que naebi que ba parents nga pe batikara ba parents na bango na mboka. Je n'ai pas vu mon père azui maman naebi tata na longoli na mboka aye ko China kin atika kai ka na mboka quoi. Donc moko mutako tikala na epe place a koleli asali moi repère na e ayebi ndeni ya vivaka ezaka teka ke parce que na komi na poto ali na zui papa na nga mama na nga na memi ya soka kokina wate. Vous trouvez que Monica ozana l'est yangwana to bima na biloko a bongo tala lelo ndeko na biso mwasi mwana kufi olie batu nyonso tu ya mokili mobimba ba internaute nyonso baloba ke mawa, mais il y a des gens qui fêtent, il y a les gens qui disent non asala ki mabe, il y a des gens qui parlent gauche droite à cause de notre bouche. Yangwana bandeko na ngato yeba ko soigner munoko yo munoko tango zo bimisa makam surtout soko zo finga batu bakufela ba parents parce que aujourd'hui la vidéo passée na lobela ki Karine oya mbalo yo je nazolinga pe na tiamwa bakisa makasi na Gloria Olange parce que to koipe ko banga été parce que akufeli to lobate on doit parler aussi à changer caractère nae parce que ba fan nae moko ba mama ebele ba benginga ke biso toza ba fan na ye to dinga to linga ba émission na ye mais to en tout cas vraiment c'est une fille soka bandi ko finga ato bengi ye ko yoka yote tu vois en tout cas mais yebi ke ba fan batika la ka ba fan ata ba ozo yoka conseil na bangote ata ozo sanyo so mais ba otika ka ba fan même nga pe na ba fan na nga wezaki ata na lobi na nga makamoko mabe bango na matoi na bango yo sonner ka takas. Donc, ils allaient bon, mais bazaki ba lobby pe que non a changé, a luka pende longi Zambé. Bon, donc voilà quoi. Donc yangwana na tche la bino na émission moko bolanda ngo na bo kebinyon surtout malobani e bimi awa bongo to développer ngo parce que moi ba preuve pezala o ezake ba preuve ezo ka ke to lingi pe to conseiller ndeko mwasi. Voilà. Suivez. Tourner que pas ça là haut et ça là. Dans nous conforme déjà on va abonner nous sur on va continuer déjà pour on la bicho. Voilà on va abonner notre cadre de les gens qui sont aux amis pour les grands bains dans lobby. Déjà on va libanga où ils sont à chakou ne nous sécréter. Voilà donc parce que tu jamais manière ya mutu parce que rappeler la mabe ya mutu. Yo comment se faire la mabe ya mutu. Yo peut la tout un peu malheur comme yo. Permettre la dernière mutu de pas sécréter parce que yo mon pas l'argent au sécréter. Je vais permettre de venir à ces carrières. Voilà, il y aura la bonne bafite fait banane de la presse par rapport à Makambo. Et on veut la mabé, et on boucle à mabé. On a dit mabé, on boucle à mabé. Yo on a mabé pour la tête et yo boucle à Olambo. Yo tu l'as pas besoin de mabé de maboko. On a qui pondu, on boucle à pondu. On sait dans la réalisation, excusez-moi la réalisation. Pour la besoin c'est vraiment pas le audio. Ma propos est pour le doigt et même vis-à-vis à concerne un combat quand même le code. Bande pour la bicho au dessus. Bah moi moi j'ai pas au travail. Eh sorry. Eh bande ko nangai esi ko katana. Oh bande ko nanya bengi biso awa na tena na video na biso. Bozela muke. Voilà. Tolanda. Voilà bolanda ngona bokebi nyonso boyo kamaluba. Boyo kamo comprendre audio. Comme c'est général par cercle et par arrière. Comme ça, on va général, on va général. Parce que mon compte, n'est pas de ceux qui m'ont compte, on a beaucoup à salami, n'est pas de. On te tente à général, puis à contact. On a papa, on va avoir en considération, on aura mis non, mais besoin de ce qu'on a fait à cercle. Général, on va pas honorer, et puis on a un combat cercle. Papa, on a dit fiante. Ah, ça, mon amour, on va pas babola.
Sans avoir la monga moi ngas comme ba musique baloba te kabino lo mo so papa dans mbongo il n'est pas trop normal te pone merci là mon temps comme général na CRK ba décorer na CRK toi pesa ba prime pour ba konzi ba pesa ba combat toi pesa ba bunda 40 47 ba benga ye mo tanga comme so mo konzo a batanga comme mo konzo mo za ba betabika ba honorer papa so ba ramoto zilo ba bongo so ça tape na ye ya bino tilo les aka kombo le ponga bino de silate ya bino na mwana ngana ndaka général les a silate ka ya bino ndaka général za la silate ya bino merci ba sheki bana ba botama parler ba botama parler bana ba botama pa ba ngone parler bana masumo botani bana botami ke mama bota yo kari na mama botono a mama bino botona na papa soki na mobala yo ndeko nae wo botama parler bo se bana mwa masumo mo bien bana mwa maso bible contrat bande mo so comme gomo bembesmo na sese mo na lisumo mo na nyongo tama kolo branca te ko makolo branca makonzoko okufa kate okufa papa mo muteme basa opération mutema na poto malembe po eloko ostika basa lo opération mutema po oza un problème qui revient moi okufa na cirrhose de foie lo omela masanga tende baloba sikozo madana wa tuberculose me ko ekoto tina muteme vando kota tina cerveau yango mo petongo bien libombe mbesi zoba maman no ya sonyo abota mona bosoni quel genre de maman fa une fille comme toi imbécile zoba wana batutu otuko ka vocal oyo galmi confiance na komekolo oloba moke bayoki vocal oyo ata bino moko pena bapropos oyo ndeko na biso mame mili atena vis-à-vis ya concert na ye kadi mokonzi so oza na motema te ya bomoto okoki kotinda ata basase mpe babomisa mpe baboma mpe moto yango okazo na komosala lelo galmi confiance biso toapuye par ok bandeko na nga bosi koyoka bino moko boyoki ndenge nini elikeli. Voilà, donc, tolingai ka to lobela bino mwa muke, to komi na biso na suka, na komi mabino mulai mingite. Voilà, to kutani bambala mingite, to kosala ba analyse na yango, to ko décortiquer yango, na ndenge moko ya kimia. Vraiment, bozala na toujours boya ebele na live together. Yango tozoloba ke les paniers circulent l'accord. Toye ba maloba nini tozoloba, toye ba makamni tozo finga. Pona ezali bien te balobi boyoki bien balobi soki olona ki pondu okobuka pondu kokanta te oloni pondu okobuka kongo bololo te oboloni kongo bololo okobuka kongo bololo yango ndeko na biso mwasi nzambe apesa yo courage soki obimi otika makambo ya kofinga o changer muke stratégie na yo pona ozala na kimia na kati ya environnement rando etikala ya musala non ya ba famille vraiment botika la malamu ba gros bisous bisika bozali tolingi bino mingi nzamba lola ay ba ko batela bino vraiment bande ko ngai bino moko boyoki toko continuer na biso mais bino moko bozomo na makambo ndenge ekeli botika to baksa moi conseil ba oyo bazoloba donc to place oyo tozali na mutu te otoloba to condamné Karine to condamné Gloria to condamné Fifi Siwa to condamné nani ezalité mais loko biso to koloba kake soki likambo ekwei ete ya kande biso soki obande ko sala makambo na ikona ozaki inconsciente likambo yo kokwelela yo teyama soki oteyami te ekozala mabe mais pona yo teyama na likambo wana il faut batu balobela yo ke tala likambo na yo osalaki conséquence nango yango yo tala bato mosusu bakomi koseka yo tala bato mosusu bakomi koyokela yo mawa tala bato mosusu bakomi baza manfu alors meka kochanger soki oza na rando bandeko na nga ezala rando ya biso moko etali neti ngai olobi na nga etali mobali na nga te etali bana na ngai te etali environnement na ngai te mais soki bobandi komélanger soki likambo ye il y aura toujours des problèmes. Tala mwana ya muke asili kokufa olie molimo na ye pema na kimia ezali kopema te na kimia batu bazali kolobela ye bazali koloba ba émission ezali kosalama ekomi na sujet moko ya makasi oto komi kotuna parce que aza mwana star ou bien parce que maman na yazaki mal bouche ou bien parce que maman na yazaki très poli parce que maman na yazaki qu'est-ce que sa maman a fait yango baolo babalobi mabe o biso tozo sala bolamu o biso tozo sala yango bana na biso bakufuta bande konanga soko sala ka babe
yebaka ke bana na yo bakofuta yango soki osalaka mpe bolamu bana na yo mpe bakofuta bolamu wana yango wana bozomona baconséquence ya makambo oyo nyonso bozomona ndenge ezoleka boye en tout cas gros bisou bisika bozali tomonani na prochaine vidéo merci ebele na baoyo nyonso basoutenaka la danoise vraiment gloire nzambe azala na bino bye bye bisou.